Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la yo bandeko nanga eza pasi bandeko o kindoki te makambo nini bandeko makambo zo bangisa boye bandeko nanga makambo ekomi somo makasi 2 mois ya pamba ya mariage bandeko 2 mois ka balobaka 2 mois ya pamba mutu nanu asavoure ata mariage na yete mutu nanu asepeli ata kutu na mariage na yete bandeko kaboye akufi mikolo bandeko nanga ekomi nini soki eza mobali te kokufa eza mwasi omonaka ba jeune marié bauti kobalana et après quelque temps bokoyoka kaka no mwasi akufi to bokoyoka ke mobali akufi ekomi ka bongo bandeko nangai eza nini na communauté na biso makambo nini na ba jeune marié bandeko salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino lisusu histoire moko et osala pasi. Bandeko nanga ebele ya bato bakoloba pourquoi yo otiaka ba histoire ya bongo. Tomemaka ba histoire oyo pona koya kolamusa bato mosusu. Ba histoire ya bongo edaka ebele ya bato. Toyaka penza pona ko sensibiliser pe communauté ya surtout ko telema na ba prière. Donc yango tomemaka ba histoire oyo. Na osenga na batu nyonso o ba olande émission na biso ekozala bia bandeko nanga bolandi émission oyo ti na suka. Wana boko comprendre nini elekaki makambo nini esalaki que mwasi ya pasteur na biso aye kokufa 2 mois après mariage na bango et 6 jours après anniversaire ya mwasi. Bandeko nanga wana na kolingana nuna sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abisso, en tout cas, je vous prierai surtout par l'amour de Dieu de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez en tout cas et que sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana no bakiti bovanda. Masolo ya bongo ezalaka bien ovandi ozaya kovanda kote mosusu ozolanda. Ezala bien te ozaya kote limato ozotambola na nzela okoyoka histoire yango kitoko bien te. Alors zwa kiti na yo vanda tia mwa mai na yo pembeni mais ba histoire a bongo toliaka te. Lelo eloko kolia ezate totiaka mwa mai pembeni to melaka kote mosusu tozolandaka pe ya bino ya chaque jour na kombo ya Étoiline Inès TV. Bandeko nanga bobo sana pete kandenge zalaka na système bien kotie la biso ba commentaire ba suggestion na bino conseil na bino o bokoti kopesa na bandeko na biso o nanu babalite to na bandeko na biso oyo bazo jouaka makambo nzambe à la légèreté. Conseil nini bandeko nanga bokoti kopesa bango boti yango kana ba commentaire bandeko nanga en tout cas ekosunga pe mingi makasi. Bandeko nanga histoire yangoyo histoire ezosala pasi na motema mingi makasi. Couple bozomona ezande couple pastoral bandeko nanga bauti kobalana ya pas longtemps kandenge na lobaki. Bandeko na biso yo bavandaka précisément na Lubumbashi nde bavandaka. Sikoyo papa obomona aza pasteur moko ya munene na mboka na biso. Pasteur moko ya munene na mboka na biso kandenge ezalaka. Sikoyo eyeki kosala nde nini? Ba invitaki ye na église moko na Kolwezi.
efale akende kuna koteya kandenge zalaka. Alors pino moko boyebi ba pasteur, la plupart ya ba pasteur nyonso soki bake na makambo ya Nzambe mingi bamemaka kaka basi na bango. Yango ye pe apropozaki mwasi na ye alobi ke non ekozala bien biso nyonso mibale tokende comme ça au soutenir nga na ministère. Alors mwasi pe azalaki na ye d'accord aboyaki te alobi ok papa tokokende. Mais mobali penza asiraki ye ke ndenge tokende boye tokozonga na biso lundi comme convention ekosila nango dimanche biso tokozonga na biso lundi kana tongo tozwi bandeko ayebisi kana tongo tokolamuka tokozwa na biso bis na biso tokozonga. Ale mwasi pe asali nini mwasi pe andimi alobi pas de problème papa comme ça tokokende. Bakomi pe kuna convention esalami makambo nyonso tu esalami makambo nyonso tu bandeko nanga ekendaki nango kitoko. Ale ekosala ke dimanche wana basili makambo nyonso mwasi ayebisi mobala alobi papa comme olobaki lobi déjà il faut tokende na bando arrangeaka biloko kotia bilamba nyonso na saki kandenge ezalaka. Mobala alobi te comme tosilisi naza ya kolemba comme ça tokende ata mercredi tolala lelo butu tolala lundi butu tolala pe mardi butu comme ça mercredi na tongo nde tokokenda. Mwasi asiliki mwasi alobi te yo promettra kinga ka keno soki tosilisi dimanche lundi na tongo tozongi nga moyen na lala wa lisusu lobi na butu na kolala na ngate. Mobali pe asiplie mwasi alobi te naza ya kolemba moyen tozonga eza te. Et puis talaka convention to sali bato ebele baza na posa ba prière na lingi na recevoir pe bato mosusu na sambela pona bango. Mwasi alobi te ngai foka na zonga bino moko boyebi. La plupart ya mibali balingaka kosepelisa basi na bango. La plupart ya mibali bandeko nanga bazalaka soki mwasi aleli kotoyo atalika alobi aza mwasi ona linga aza mwasi ona lova moyena tika e alela bongo izate nandimaka oya lobi. Siko mobala lobi comme ça yo okokende na yo okoki kokende na yo nga na kolanda yo. Mwasi pe alobi pas de problème comme ça nga na kokende na ngai. Bandeko kana bapokwa wana mobala changer alobi na mwasi te kokende na yo te tozela kaka biso nyonso tokende kaka mercredi ensemble. Mwasi alobi te nga ifo kana kende nga na kotikala na nga te na kolala wa lundi te ifo kaka na kende. Bon mobala zaki na choix te. Mobala lobi na mwasi comme insistez pas de soucis comme ça yo okende ngai na kotikala na kolanda yo mercredi. Mwasi pe alobi pas de problème bandeko. Akandi pe ba valise na ye kandenge ezalaka mutu nyonso tu a préparaka voyage akandi tout. Sikoyo ye kosala ke lundi tongo ye wana déjà la muki yaki ya sokoli alie moi déjeuner na ye ale mobali pe ake kotika ye. Kana kotika ye kuna mobala tikaki ye nde mwasi ya batu ake komikotisa na accident de circulation bandeko. Nde place mwasi ya pasteur akufaki. Bandeko nanga histoire oyo ezosala pasi makasi. Ebele ya batu kutu lelo bakomi koloba keno ye mwasi soki peut-être akendaki te ti lelo alingaki akufa te. Bandeko shikwa jour a liwa ezalaka jour a liwa tomata to kita ezalaka jour a liwa ata okimi yango na nzela oyo ekoya kolanda yo na nzela mosusu ezala bongo peut-être ata soki atikala ki na kolozi wana kandenge mobala lobaki to kende mercredi peut-être jour wana alingaki peut-être ata na se apongi kabo yake. Donc mutu na mutu tu azalaka na ndenge na ya kokufa azalaka pe na jour na ya kokufa. Jour wana soki obeli te peut-être accident peut-être ata soki obimaki te ozaka na ndako vandika na kiti boyi okufi. Na se rappela bandeko na yebi ndeko moko akufaki na kati ya prière. Ka ndenge ezalaka na ba famille nyonso na butu avant to lala il faut to sambela. Famille wana pe na butu bakomaki ko sambela. Grande sœur wana bandeko azalaki yaya na bango donc grande sœur de la famille. Atie mabolongo na se azo sambela. Ale
famille mobimba bango nyonso papa mama na bana mosusu bango nyonso bazosambela basambeli jusqu'à ce que basilisi prière clôturer papa nde clôturaki alobi amen mais ye aza kaka mabolongo na se nzoka asi akufaki na ye bandeko ezalaki pasi bon bango batiki balobi peut-être azaka azosambela kaka moye tokata prière ezate batiki ye bakie bakomi kosala sala makambo basapretaka balala ye azaka kuna ti après une heure mama lobi te o eza prière ya ndenge nini donc kokende kosimba ye boye nzoto deja malili bino moko boyebi deja mutu soki nzoto na ye komi malili c'est fini nde bakomi kobelela ye mutu azondima te batie boye miso ya kokanga bameki boye respiration eza te nde komema ye na hôpital balobi akufa na ye deja kala donc wana nyonso tu mpona koloba nini mutu na mutu azalaka na nzela na ye ya kokufa alors tozalaka surtout tozalaka prête na ndenge nini tozotambola na se ya moi ebele ya batu kutu baloba ebele pour ces pasteurs ebele ya batu bandeko nanga pona ba o balobaki mingi surtout pona pasteur oyo abanda ministère na ye lelo te pasteur oyo abanda ministère na ye depuis kala avant kutu ata abalana na mwasi na ye abandaka déjà ministère na ye aye kokutana na mwasi na ye azalaki déjà dans les ministères donc ezate que non le pasteur ne priait pas beaucoup mais ezaka ba plan ya Nzambe ye mokonga na lobaka nanga chaque jour makambo liwa ezalaka nde accord ya Nzambe soki Nzambe andimi keno okokufa lelo omata okita okokufa mais soki Nzambe andimi te bandeko nanga quelle que soit la grandeur du combat muto okokufa te ezalaka bongo y a des personnes bakutana na ba accident moko pas possible mais babiki eza na batu mosusu bakota ye ba hôpital ba maladie kutu koloba te mais babika na bango sikoyo soki omoni mutu abelika mwa muke akufi c'est que volonté pe ya Nzambe ezalaki eloko kaka ona osenga surtout na bandeko na ngai ya basi na bandeko na ngai ya mibali bandeko dans la vie makambo Nzambe batika kango te. Il y a de ces personnes aujourd'hui bazalaka soki azo senga eloko epa ya Nzambe amoni ke Nzambe azo umela pona kopesa ye omoni na makambo Nzambe atiki. Pourquoi? Parce que azana besoin Nzambe apesa ye eloko oyo azo luka dans l'immédiat et pourtant la vie ce n'est pas comme ça bandeko. Vie ekendaka bongo te. Wana na pesa bino toli vie ekendaka bongo te ezana ba prière mosusu bandeko nanga to salaka à l'immédiat makambo zo sambela Nzambe apesa yango to bengaka miracle Nzambe asele linga miracle apesa ka parce que ayebike eloko oyo na moment oyo ifoka esalama ifokaka mutu oyo na vie na ye aza vraiment na besoin aza vraiment na posa ya eloko oyo faut kaka esalima yango monaka ba makambo mosusu à l'immédiat déjà esalimaka mais eza pe na ba makambo mosusu ezwaka nango temps pourquoi? Parce que Nzambe ayebi ke soki na pesi yango ka lelo mutu oyo akomona ngo valeur te akomona valeur nango te yango monaka ba makambo mosusu eumelaka mwa muke omona makambo mosusu osambela ki c'était en 2012 mais oye komona réalisation ya makambo wana en 2022 en 2023 en 2028 donc Nzambe ye moko il est le maître des temps il est le maître aussi des circonstances donc ezalaka mwa bongo ba prière na yo oyo sala soki lelo nanu Nzambe a répondre yango te ko se décourager te kolela na yo pete tika ye moko ayebi tanini ako se manifester na ba prière na yo oyo osalaki oyo nde mwa histoire ya muke kaka bandeko nanga na lingaki na partager na bino parce que ebele ya batu pe balobi ezaki ndoki balien ba famille balien oyo elingaki mwasi oyo abalate yango batu ebele pe bazoloba balien ya famille oui balien ya famille bandeko nanga elandaka biso bandeko nangai elandaka biso yango bomonaka batu mosusu peut-être azozwaka mibali ezaka ba déception na ba déception azozwa mibali ezaka ba déception mibali nyonso bazoboya kobala ye
balien ya famille. Balien ya famille elandaka batu pas possible bandeko nanga. Yango ezalaka bien. Soki oza mwana nzambe, omibenga mipenza mwana nzambe, en tout cas zala kaka mutu moko ya ba prière ya makasi. Parce que balien ya famille etikaka biso te, ata muke te. Ebele kutu ya bato bakanisaka na koti na nga na ndako ya libala na zwi zemi na boti na kobota, donc na ba prière na kati kotika nzambe te. Parce que tango bala na famille na yo kindoki ezalaki, na famille ya mobali kindoki pe eza, na quartier kindoki ezozanga te, na entourage na misala, donc place nyonso tu yango ezalaka bien ata soki obali zala kaka mutu ya ba prière ya makasi. En tout cas, nos sincères condoléances surtout na musali ya nzambe pasteur kobungisa mwasi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile to ebiki la plupart ya ba pasteur bazalaka soki mutu akufi to mutu akufeli ndeko na ye to mobali to mwasi bayaka pona ko réconforter batu, pona ko consoler batu, koteya c'est pas dire que tant on va teya kawana bangonde bazalaka makasi te. Bango pe bazalaka makasi te, ezaka parole en Nzambe. En tout cas na minute au pasteur, prière na biso eza que Nzambe ya lola azala toujours na yo. Nzambe ya lola a consoler yo. To yebiki oyo ezaki penza choc moko ya munene makasi. Eza choc oyo obandaki ko s'attendre na ngote. Eza choc oyo obandaki kutu ata ko imaginer te. Obandaki ko imaginer te, mais ezaka ya Nzambe. Tala kaka yo moko bo utaki na bino séminaire ya munene, marathon ya munene oyo bobandaki ko sala yo na mwasi na yo, bokendaki pona ko sala mosala Nzambe. Mais résultat oyo kwei ezalaki nango ya bien te, mais lokumu ezongelaka epa ya Nzambe parce que c'est lui-même le maître des temps et des circonstances. Ezalaki pona mosala na ye et kosala ke mwasi na yo pe ayaki kokufa, donc Nzambe ye moko ayebi le pourquoi a permettra ki situation oyo ekoma. Nzambe alola apesa yo makasi, Nzambe alola a consoler pe église na yo, a consoler famille ya mwasi na yo, a consoler ba ami na ye, a consoler entourage nyonso mobimba ba o nyonso bazalaki penza affecté na situation oyo. Nzambe alola a continuer toujours kopesa makasi. Wana penza nde moi message na biso oyo tolingaki to s'adresser vers le pasteur. Bande konanga to komi na biso na suka ya moi partage na biso ya lelo kandenge zalaka. Bande ko botie la biso ba commentaire, botie la biso ba j'aime, bo partager pe vidéo ata na 2-3 personnes et kosunga biso mingi makasi. Awa bepenza objectif na biso na chaîne na biso ezalaka nde partage nde likambo. Tongo ota l'émission partager pe na ndeko mosusu ezalaka bien mutu nyonso tu azoyoka ba masolo ya bongo esungaka ke yo okendaka kobetela bango masolo ba comprendre yango te. Yo partager le bango ka lien bango moko bakolanda émission oyo ekosunga pe mingi makasi. Bandeko nanga na komi na suka me avana kata pona kokata vraiment bakataka na opesa bambote nanga na Linda Bukudu et pourquoi pas Pasika Longi wana na pesi bambote nanga pe na ye moko Madame Kiyonga na pesi bambote nanga na Julia Mananga et pourquoi pas Cécile Ntumba wana pe na pesi bambote nanga na ye moko Louisa Niclette depuis quelque part na système kaka ya Tokos makasi. Bande konanga na komi nanga na suka. Bye bye la famille et à la prochaine.